JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto ya kolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga oyo ezosunga mokili. JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote mopao. Mbote mbote na bala nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance et fidélité au depesa soda na bino ya Mikili eloba Jean-Louis Lubandila otika na kaka moko l'unique on a la fierté ya communauté congolaise na kati ya Mikili ya poto. Bandeko ya Lyon soki olingi kolia ntaba motion ende pa ya Patrick Muloro kaka na Lyon wana na 69 na département du Rhône. Bino nyonso boza tout autour ya Lyon bokende kolia ntaba soki olingi kolia ntaba ende pa ya Patrick Muloro ntaba motion gu tokende kotafuna misuni. Nakopesa mbote na ngai na bana nyonso ya Évreux o bolanda soda ya poto salon Micha coiffure et beauté na kati ya Évreux la Madeleine. Apesi mbote na ngai na ndoi nanga John le boss na kati ya boutique La Mama Africa La Mama na kati ya Madeleine na Évreux et na kobakisa mbote na ngai na ndoi na ngai Bosco Boble N Njombe le patron de chez Patron na kati ya boutique na kati ya salon Micha coiffure et na kobosa na te mon petit prince émeraude du trône ya kataka ciseau pena donc wow abongisi vie na soda ya poto botala kaka ya boye ezalate. Alors bande ko ngai na ko yebisa na ba congolais nyonso o bozana bana bino bakenda ko sala ba stage ba oluka ba stage bomeka nanu ba congolais ko changer bizaleli s'il vous plaît tozala nanu batu mwana oluka stage o babengaka stage na kati ya milieu professionnel, stage ya initiation, stage ya ko se retrouver, stage d'apprendre d'activité, a stage o ezali que mwana atala ndenge monde ya mosala ezalaka monde ya travail aza ko apprendre a otala ndenge nini e fonctionnaka na âge na peut-être akozala na 13 ans akozala na 14 ans 15 ans 16 ans ba osala ba stage mikolo yo ebele kasi lo nini ngana yo telemela ba mama na ba papa congolais ezali bozana souci ya bana na binoti mwana zo senga o luka stage yo mama lokola osalaka femme de ménage boyo kanga bien bolanda nga bien na yo critiquer musala ti o musala wana ya femme de ménage yango esomba bandako yango ezo liesa biso yango ezo sala nyonso yango ezo futa ba loyer yango ezo somba ba voiture yango ezo boko la bana yango ezo liesa famille na Afrique musala ka ya ménage wana donc c'est musala oyo ngana bengaka ya kopesela respect na ba mama na biso na ba papa na biso oyo basaka musala ya ménage na bete bino maboko
toza des courageux toza ba courageux pour tout ça la mingi musala wana parce que la classe totanga na Congo awa esimba te pour vivre tous années toza lelo boye soleil poto il faut ça la musala kaka soki oyo monani il y a pas de saut métier il y a que des sauts gens donc musala wana ya ko dénigrer ngote au contraire na ko valoriser ngo mais na loba que tant mwana na zo luka stage komemaye na musala yo sala te soko sala ka ménage komemaye na ménage te soko sokolaka basani na restaurant mo boye komemaye kuna te soko kombolaka ba usine banini komemaye kuna te mwana ozo luka stage ya initiation stage ya activité professionnelle dans un milieu professionnel aza koluka amona stage d'observation azuya te po ya kosalaka kombolaka bandako kombolaka ndenge yo mama yo salaka to yo papa ndenge osalaka koto yanto yoka na malamu bolukela bana misala na ba stage pardon na ba stage oyo eza ko correspondre muke na oyo azosala na classe o bana wana babotami awa bandeko na ngai mwana na yo abotami awa akende kosala ménage ata tolobi qu'il y a pas de saut métier mwana abotami awa fa kende classe na tango ya classe il faut ça la stage na ye ba formation ndenge ezala kaka po na lobi azala moto et non bino bozwi tango mwana oluka stage olobi na ye loko olingi na okoluka te po mesa te oya osaka ménage na ngai place na salaka non jamais never bope na wana orientation puisque baza na kati ya stage d'orientation bana bayeba que voilà déjà na mondo na koti eli mondo lobby peut-être na osala na bureau boye lobby na osala na osala chef ya telle entreprise telle société telle chaîne na osala boye mais soki yo memie na oyo sala ka mama yo yaki parce que yo uta musika mais oya botami il faut pesa ye opportunité asala musala ya malamu lobby na ye azala elenge ayeba kosala ndenge to mona bandeko mosusu awa na poto ndenge ba mindele bazalaka nde tomonaka ba camerounaise ba guinéenne pardon bolimbisa nde tomonaka bandeko ndenge bakosala parce que bakendaka ba stage moko d'orientation d'initiation na ndenge moko ya bien c'est-à-dire kokende soit na ba société moko boye kosala na ba bureau ba stage logistique ba stage ezebele ya kosala enorme ya salaka ménage ndenge yozo kombola opesi mwana pe ye paso kombola ndenge yozo kopangusa mwana paso pangusa mais il apprend rien ou elle apprend rien au monde loko moya malonga te parce que on est ba stage d'initiative te et misala mo boye oyo ezake voilà moi na so côté mon cerveau moi na lobi ozana bulo ke classe te parce que mon ke non maman zo mbongo awa rapidement na pena tika na classe na ko sala na ménage na maman sala non yo linga moi na zala lobi na bureau eza ba fierté na biso zaka na cadre conseil papa pasteur André Mupaka na mante la ville na 78 na olobaka pona pesaka moi conseil na bandeko oyo baza ko bunga nzela parce que tozo mona mingi omona oh mona awsala aw kombola otunye mais yo mona mkebo yo kombola ozu OK je suis en stage avec ma mère wow mama ozala stage na donc voilà tozo mona mo belé ya on a sengi na ba congolais tozala mayele eza ko critiquer te ezali ko cholate ezali nde ko fungola bino misu ko fungola bino mayele parce que elobi Alexis Koubat na 60 na département ya l'Ouest alobi soda poto continuer côté ya biso ko lemba biso te makambo zolo beza ya malamu ozote ya biso nde bato nde bani ko comprendre te oyo zolo beza na nzela na yango bandeko na ngai tozwa conscience to bima na kati ya distraction to la sabana nzela ya malamu o lobby avenir na mopeza la malamu ba vie ngeza la malamu biso to rataki peut-être ba vie mais to rattraper yango na ba misala ya pambala la misala ya mike mais misala ngo pe esungaka biso donc na o dénigrer musala wana te bolo bana lo bo kata te OK o boyete te na lobby ke musala wana eza musala ya ko valoriser
femme de ménage, homme de ménage, et ça, moussala mo ya valoriser, mais ya ngonde te za moussala oyo to la saba na biso lo. Non, nava. To la saba na biso ba bureau, to la saba na biso misala ya malamu, bazala loyi ba chauffeur ya ba bus, bazala ba conducteur ya ba train, bazala ba pilote, bazala ba ça na bureau ya ba mairie, bazala na magasin minene, bazala ba avocat, bazala na kati ya police, bazala na kati ya armée, basala ba biloko ebele ya minene, basala na ba sécurité sociale, basala na ba service impôt, ba trésor public, ba biloko ebele ya minene eza na mboka oyo bakosala. Ba commerce international, ba makambo ebele, donc ba biloko eza ebele et non otika bana bakende kolanda nzela ya ménage. Non, wana naza nango d'accord te, na banzi bato ebele bazala nga pe d'accord na likambo wana, c'est-à-dire never toluka bana ba évoluer na ndenge ya bien. Ce qui stage ezali, bon luka solution mususu et non au memaye place yo salaka femme de ménage. Non, homme de ménage. Non. Bon luka solution mususu. Avanzi to yokani na soki nanga awa to partager émission oyo bandeko nangai et surtout na kosenga na bino to s'abonner na chaîne Sika JDK Mopao TV. Merci na bino nyonso oyo bo s'abonaki. Merci na ba oyo boza ko s'abonner na yebiki bo pesa nga 1000 abonnés kalaté. Bo panza kaka na bandeko na ba famille partout, ba maman, ba papa, ba leki, ba yaya, ba neveu, ba nièce, ba cousin, ba cousine partout bo panzela bango bo ba na bango kake chaîne eza chaîne éducative, chaîne ba polémique te, chaîne ma finga te, chaîne ko sona te, chaîne yera ko pesa ba conseil et puis ko éduquer ba tout ko expliquer ba tout mokili tambola ya boye ezala te na suki nanga awa Anita Molembek na kati ya yo yebi osala kake voilà soda ya poto za na kimia soda ya poto merci mingi en tout cas mama Bemboski na kati ya Evre la Madeleine ba bizu ebele na pesi bana Evre nyonso tout oyo bolingaka soda na bino ya mikili Junior Landu oyo ya Laetitia Mondele en tout cas bambote ebele sans oublier ndeko Aris TV bambote na wana Chita Kidiaka le millionnaire bambote no pe yango wana ya soda ya poto na banzi tosuka awa tokomi na prochaine émission ya boye ezalate. Allez, bayo. Cette émission vous a été présentée par John Diamonica. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.